Salut à vous, très chers internautes de l'EcoRDC. Hein? Bonjour comme d'habitude, bon après-midi, bonsoir, bon dia, bonne tarde, bonne nuit, good morning. Encore une fois, mes big salutations à mon boss Jean Chibochibobois, sans oublier la patoche Pape Théo Mukenzia, la patoche un peu son mot de Cédric Agostino Nteka, consort confrère EcoRDC Mobimba. Arrête, il fait tout ma fiche, je te salue. Donc aujourd'hui, Naye Sousou, encore une fois, et papa Taking. Na si na été sur bosani bala balo toté, mais sauf que le na kuti poto ezate, le na kuti ma bele beneza ka sabi mou beta kiti. Donc toza bon penza et papa Taking tu encore une fois tout autre télé réalité te mettre télé elubu elubu abastana papa Taking. Papa Taking là au lambe la biso donc à lamba rapé to ebité so lamba rapé bien ou pas. Donc le papa Taking a lambe la biso donc bino bo kolia bino blo kwa ngote ka biso to lia blo kwa ngote ça bino ça va ta kina yebo lamba ou pas. Donc de Chris Nimi comme d'habitude to kota le autre c'est papa Taking chéri wa yemba na peso bambote bele bisiko zali donc to côté papa Taking to yeli sous encore une fois télé réalité mais to yeli lubu et si to yebinzi là t'as un de Chris. Donc tu es bien là, le lombo le bétité, le poto exacté, donc tu as avantage, ça dit tu es à l'aise. Tu es à l'aise et pas ya papa Taking. Le papa Taking lambi la bise le bois basta, tu mets le beaucoup. Tu mets le bois papa Taking Tu mets papa peso à lambaka. Tu à lambaka ti. Tu ayebite. Donc tu es peut-être mieux que pas Taking à bâtard famille. Et bon dia famille donc vizinho ya pas Taking ba voisin pas Taking. Et si le message est de Christian do ko ta kebo yo ko ndo ko ki pa na net mo voto. Kala escalier o za uzonga kasima te ke na le liboso. Donc tu es papa. Ça il voit basta papa il vous absolument rien à coller à connaissance si oui bon dia bon dia papa bon dia papa na mukandea bon dia papa bon dia papa oh papa na mukandea tant to yaka tout roi to ko sala télé réalité to mona ka été do azala te melilo ay mo quand même que na mémoire na kangine longa papa na mukandea malgré koli mais no yeba ki papa mukandea protocole normalement bata bon dia papa mama pasa mta sala théâtre oyo semeki nanga famille ya madame nanga OK. Mais n'a plus l'esprit. À beaucoup de théâtre, pour ça va bon. C'est un candidat. Oh, on a mon savol. Moi c'est la salle de Yoba. OK. Papa na vanda? Non, vanda maman. Vanda. Très cher internaute de l'EcoRDC, encore une fois na pas Taking. Vous savez là qui est télé-réalité. Oh, les autres na télé-réalité, tu mets le bois basta. C'est-à-dire papa lambi la biso lelo biloko yo linga ko lamba da biloko papa linga ko lia biloko papa lambi la biso lelo to c'est la micro moko da biloko papa linga ko lamba yango papa biloko papa linga ko lia yango papa lambi la biso yango lelo ouais bonne santé bien lelo to yo télé réalité mais lelo to yo le lubu. C'est-à-dire lambi la biso biloko pa Taking nga kolia donc nga kolia oui mais bien on a la enfant ça un bon nga ça un bon la lamba fallait pas bisanga déjà que to koya to go ça programme ya kolamba ni nga na bonga mais vraiment na c'est plus na mbongo te pour la lamba nga lamba mingo na nga mingi kolia mingi fumbwa mais mbongo ya te dommage
te wana ko ko mitungisa to biso to na mbongo na biso biso Jean Chibo Chibwabwa te sali Jean Chibo Chibwabwa atile biso mbongo po to sala bongo to yakana mbongo na maboko na ilubu to yakana mbongo na maboko musana mbongo na biso to yango et si tu expliquais que l'autre fois na ilubu ya mira esa ko to ya dollar ya Congo na kin ya ndeni moko te yango de fois omona ko kuna batindi $20 koto batindi $40 donc to ya dollar eza ndenge moko te un peu ça et papa te yebi $40 na kwanza vaut 24 000 kwanza $40 24 000 kwanza donc 24 000 kwanza na biso yango yo ya kolia 24 000 kwanza msio ngona to yango yo to yebi mbongo yesko kolambela biso biloko papa alinga kolia ba pe effectivement papa yebi kolamba tuti po mana yebi ke banoko nyonso bauta kin de basala bachete na olamba mais oui tala ma papa c'est moi ça c'est la tête net italienne yo mo c'est la cuisine et puis oyebi ba meilleur cuisinier asa mobali de plus bon cuisinier asa mibali le rôle bon c'est Zwami. Bon, ça va. Toujours que nous sommes pénal wenze. Ce qu'on a tout na papa par rapport à la télé-réalité. Mais tout ça là qui n'a télé-réalité. L'autre fois le jour où tu as pour la télé-réalité wana. Ce qu'on a évité par résultat ni nos papas agit par rapport à la télé-réalité. Ah, donc oui, nous comme ça sur la télé. Surtout les bandes wana. 3h du matin. Donc États-Unis, Bengi, France, Bani de partout la Bengi et puis ndenge nalia moi makambo sezui mwanzela ezui mwanzela donc souci nazaki nango elongwe mwandambo vimana moni vima ke non nazalaki aimé mais donc nabungaki ndenge nabungaki il fallait kaka Jean Chibo abimisa ngai ntango abimisi ngai bato badécouvre bien asalaka nazwi bacoup de fil nazwi na makambo so nakolobaka te mais nde bref epessinga un coup voilà epesi un coup bien télé-réalité yango wana parce que eza na bato mosusu bokosa na bango télé-réalité boye bazomude bazoboya or que après avoir kosala bango batélé-réalité baozwa barésultat mwa bapele bato mosusu babosana bango bazobenga bango baréaction mosusu ya sika ezofungwama donc merci papa répondre bino que par rapport à télé-réalité azwi barésultat azwi makambo mosusu bakokolo bango awa te donc c'est un peu ça papa baza baicone bato basali mwa mingi mpona bamboka na biso baza bato moko tokobosana te et papa tokingi masiko olambela biso nini nalamba fumbwa parce que nalingaka fumbwa trop donc nourriture nanga préféré eza fumbwa natia fumbwa na mayibo mpo moni nga nalia misuni te olia misuni te nga naza mwana liloba lia misuni te naliaka nde oyo nyonso ya matiti quoi donc nakolamba fumbwa na mayebo mpe elambamaka de Christ nini elambamaka omonaka ndeti nga soki mbala liboso namonaka efumbwa na mayebo eza mpe bien parce que odécouvrir mbala liboso soki papa bino boliaka misuni te mpo wani ezalaka na cause non eza cause te ya condition te eza yango te ke oyo bapesa condition olua to non ezali kaka tolobi baloba tout ce qui respire loue l'éternel. Donc tozali na ba être vivant 4 tozali na motu ndeke mbisi na nyama siko nyonso na baza kolue te bango nyonso bakorespire mponi tokobomana mponi kotangisa makila na ye non tika ye nzambe apesaki so bani na jeunesse ono trouve yango nzambe apesaki biso bilei ya kolia bambuma bafruit na matiti yango nomoni mais eza nango te ke mingi balobako lakini eloba te bango baliaka misuni te non yaka lia na yo mokolo motema ekotutama yo moko koyebaka ndenge nakotika lola ngai nayaki na kati eloba me nakobeta misuni na ngai bayebaka na ngai teke tika nga moko anavandaka boye ti moko mosu namoni kaka non faut na arrêter voilà c'est ça sikoyo abi bino eloba bosala abi bamisuni na bino oui tosala misuni na biso farine malheureusement prochainement nakolakisa bino yango farine kaka farine basaka mikate mapa yango tobeti yango bo papa
nakata farine to bimisa evida nakata farine to bimisa pakasa nakata farine to bimisa ngombe nakata farine to bimisa makayabu nakata farine to bimisa pishu tige to bimisa biloko bele nakati ya farine so bosala ngo ba méthode ni ba technique ni biloko bosala ka pesa ba gwa ba biloko wana faut d'abord au sukola au nettoyer dans farine sukola nga mettre reprise niki yango ezui-moi forme tango ezui-moi forme otika ona na ebombe parce que yo obandi kobenda obandi kosala ce que oyo dingi parce que mon pour ça exemple evida kozwa 3 jours otia ngo na motalaka esoko ti ekokoma na forme ya et puis même bisa okauka ti ekokoma na forme ya mbisa okauka donc tala prochainement ndenge nalobi bo prochainement tokosala ngo so ba idée na uta yapi ba idée wana utika na basali kaka biso ozali bana ya prophète Konde Paul Dominique ba idée wana utika na basali na totangaka te nani abandaki nini tout ça ezalaka inspiration divine eyei kaka bongo mbeleli parce que na apesaki idée osamika te je ne sais pas botami na kuti dala sala te botami okuta nango même mapa obimi ndele aseki mapa idama ye ndele aseki mapa soki dangwa moko azali asoki ide ndenge moko pe kola oyo ti mokili un jour ba redécouvrir ale ba mpe moko tango ole to nyokola ka bandeko boma so ko bomba taba okeno boma nani bisi abato vivre na kati ya mai na monde na bomi bendeko c'est pas bien mais to le but que la ba loi yaka na liloba yaka ndenge ozali na misuni no yaka na yo même on se dit 10 ans 20 ans même 30 ans même un jour yo moko kaka yo moko voilà. Ok, merci papa. Trop qu'il est déjà atteint. Moi, toi qui wenzi wapi? Wenzi la imbondera. Wenzi imbondera kana pa. Tu ana paranga ti. Wenzi ka utokana na mimi isa ya de Chris. Ngona kaka. Bon, tu ana paranga bon wenzi ngona kaka. Trop qu'il est de Christo kin. Papa to kin de wenzi te. Ok. Ok, wenzi. Papa na mkande. Yo mama. Tozeya. Toze. Tozeya. Kiu, toge wenzi tozeya. Très internaute de découvrir d'ici pour que vous n'ayez pas attaqué pata na samba ne lubali ane misunité donc obete biso binaka kemaye bokaka na fumbwa basangisa to lia oka bongo ya samusuni ya sani ngamna lela misuni mais on a fait ezapé on peut sentir que on va battre que c'est bon mais ça va aussi on va battre on va que on va battre de la farine on va battre musuni de farine na musuni aka musuni papa oui musuni aka musuni wana tanto benge farine do musuni aka musuni musuni aka musuni très cher internaute de découvrir d'ici voilà sona papa na nzela ya wenzi so papa yo comment na liloba ndeni bon moi ko mimi ba moto mudaya na ndeni na ye ngala comment ni liloba ezaki problème na ki trop chargé na ba problème bapasi bamaladi baye banini namoni france na se réfugié epe ya nzambe nakoti obele baeglise naki obela nakoti baeglise ebele mais namonaki penza alobi kote mais ntango nake na liloba en tout cas un mois ezalaki trop 2 semaines après nase na guérison nameli jus napakoli jus nazwi lipamboli namoni penaki wi nabiki alona efai natika libela komela jus kopakola jus na comprendre te omeli jus opakoli jus na biso twana produit na biso kuna oyo ebikisaka biso jus elongola maladi nyonso yesu te mais jus nzambe non soki olobi yesu te jus qui veut dire yesu asali na travers prophète Konde asali eloko ainspiré ye oyo transport awa azela ainspiré ye apesi mayele wana moyebi wana asali biloko wana eza spirituel eza difficile ndambo na explike yango
aza mieux placé à expliquer yango parce que même nasala yango to ye asala yango wana koexplike kaka likolo likolo mais ye moko mpenza aza mieux placé ya koexplike efo ya donc yango oyo lekonaka tilema na liloba nananga bien na ale santé eza bien bamingi banzoto yakomona bapasi badule bangi ezalaka sui te navina très calme ayepo komi mosali ouais mais oui Sanato ayepo komi mosali na kati ya liloba très cher entendre de l'école de ceux qui ont la carte principale papa takinga ezokende wenze parce que po koma nomo esakoli okoma mpo osakola nga nakoma bonatelaka parce que nabandi koteya bangatala nabandi koteya bo na théâtre omoni nga ata onosima nasali na théâtre nateyaka ekikoteya parce que ngai naki nga naza te kepona kaka bato baseka non nayaki appris pour l'éducation en masse. L'éducation en masse. Mon prêcher la parole de Dieu. Oui. À ce théâtre, il n'y a pas de kinga bando ça là. Ils ont deux choses différentes. Parce que la parole de Dieu, c'est divine et inspirée par le Saint-Esprit. Voilà. Saint-Esprit, c'est le bakatina yo. C'est un mot bateau bateau babique. Voilà. Parce que le théâtre, ils ont éduqué masse par rapport à l'éducation. na makamususu so on a mis côté on a même côté théâtre on a même côté côté sikoyo mais il y a des temps on a pris exemple kakingake ake mobembo nako ba kakingake ake mobembo so tu mobembo ni nango na ke tout droit na lola à l'époque comme on a lola faisait la conforme auto samalako ya yawe moko comme son lola amoni siko amoni na zone spirituelle mais le seul raison la suite la wana na mukuse la siko na kokota ngo na ndinga mosibe donc l'ité ezalaka pona ngai mais na kina no kosala na mingi mosule charnel voilà donc na osala mingi mosuni nde baka homme charnel mais lelo nakomi homme spirituel soko nayebi nayebisa oyo baka mosusu peut-être ocomprendre te oyebi ndenge oza wana oza na eloko moko ya motu ya kati na yo mais ye moko peut-être oyebaka te exemple omoni osoigne nzoto na yo obimi propre banini sto propre mais obosani likamwa monene sikoyo osoigne molimo parce que nzoto eza na limite nzoto okendeke tambola te soki nango cimetière mais molimo okosonga nini molimo okosonga na mateya ozoka mateya yango nde ekolesa molimo epuis ozoso remettre en pratique tala moto asambelaka ndenge ya bosolo mpenza azalaka na comportement moko faut sentir ke moto asambelaka donc c'est ça quoi alors kati na yo eza na eloko moko nzambe akommunikaka nango c'est l'esprit Dieu ne communique pas avec Malbango dans le soir ensemble. Non, c'est faux. Venda kinya. Comme kaza ko lobana ke dans onye mais na kati na yo eloko wana ezali ko soa na nzambe. Poni ko vandi wa to ke na wenzeti. Est-ce que comme na wenze? Mais to comme na wenze. Qui veut dire esprit ne se commis. Parce que nous devons dire on a wenze. Mais na esprit, na makanisi. Mais na musuni be to zalia. Babiloko par exemple babiloko wana moni ngai kala bakagota kinazonga nsima te azonga nsima bakosa nazonga nsima te parce que nakanaki tout objectif nanga azalaki nazokende te namona mboka ya tata na lola parce que tout homme finira par mourir alors moi quand so nakokufa nalingi nakufa nazala kuna pa ya tata na yango fona yeba nzambe te ntango naza deja na mabele oyo etondi bamasumu kilikili. Voilà, moi ndambo yango. So kamata Matthieu chapitre 6 verset 5 à 8. Okomoni kosunga yo. Wana za mapesi. Papa oza paroisse. Alors, oza na paroisse ba pesa o kambala. Oui, na paroisse na Titanic. Eza de précision. Titanic eza côté obi arrêt avec la contrôle. Ceux qui le golfe d'Orge.
arenga benga konto ebi église moko ciment toko na ebi ciment toko bon soko na ciment toko temi kaka wana omona mituka eza zoba Titanic soko kitina na fapuna omona wenza Titanic naza bakote wana ok c'est bon okoma lelo moto ya nzambe tati nakoma koteya bato na papa de fois mpo oprophétisaka naprophétisaka mais natika théâtre te natika théâtre te na ndenge nini ngai soki théâtre na ngai ekozala trop spirituel par rapport à ndenge nakosala liboso parce que naza obligé ya kokone koédike mais kimosuni esalemaki mingi na bonzoto sikoyo tokomi ndenge mosusu mpe moto mosusu akoyo azala besoin na ngai alobi ye atikane théâtre akomane éducateur akomane motei nakoma motei yana ya solo mais so ngo zwanga yakozwanga okutanga mateya na style na mateya awa ezaka wenze toyaka na mire esa na biso sikoyo tokiti te koto tokite na mire esa okuna ezali kota bambisi soko to toya kota fumbwa to papa abe alambe biso fumbwa na mayebi toya pena kota fumbwa lelo nzela bien po mbula ebeta ete omataka mbula ebeti te tona biso polao tokita awa so wana yo ozonga mbamoko zela biso kaka fokombe esika ezwi biso wana 2000 kwanza te mundapazaka oyo kaa de Chris abi azela biso kaka tosisi wenzi ezonga topesaka alemi pour internet de quoi c'est qu'on a wenze na pata kinga donc on a wenze comme tu le vois que c'est ça pour ça il y a bien uta na Congo da bien to na Congo no se bezongo ana ndena palanka kumba na banda na palanka te da lipo wenza palanka te papa ele ka ema ba ta palanka na moni ba to kuma kanja ba fumbwa papa mama nini mama Beni, mama Beni, mama Mukete. Moro, mama kilemi meudi. So me kota mwamba ko. Wale mwaki, si akile mwamba. Kilo yako mbili. toyoka pesa mayebo mayebo bateka moto boye tangemela papa tangemela papa toluka mayebo boye papa wana nzego mona yata internet papa wana nzego na kingi no so nzego mo sere what hour yata peto okay le papa pas est bien nzeko papa tana omona amoni ya bien
Combien? Siko kilo moko ya mbuto sombi ni fumba ya mili. Sombi na kilo moko na ngubaka kilo moko ekoka na moja tena ya samsara fumbwa. Kilo moko lambe. Na hivi ndio ndio ndio. Okay. Na mwa foto sema sachet ni fifi sema sachet ya Mama, hata kwa sachet vipi hapo? Sasa nitakuja kwa ABC. Sasa uendelea baada ya kina wewe unajineka baada ya kina sala wewe. Ndio imaginer hapa baada ya kina au sala wewe. Sachet 60. Maman, comment Zaka nyose ngoza osala calcul ba moko to sabu. Tango nakata sachet wana po osala ile calcul ba moko. Ok, oza su nini? Mafuta mbila. Na ai. Ai. Ai ya moko. Sema ni. Ya, oyo. 40. Calcula va. Too much. Internet pata kinga sala wengeje muri wenza pata kinga ya kompene wenza pata kinga na wewe bale kasi na msia ya ndio mama leo au baby sika hapo ni leo hapo ni na hapo simba hiyo mtakujua Ebi semba hiyo. Mtakupea kwa sababu yake au mkubwa. Kama bana kongoro. Mama yebo na minzeto. Ayobi kati. Semba dinyo ko namba sabi na minzeto. Sofa ndogo na mtawasa. Semba hiyo. Pesa ma on. Mama disipo yamba. Pourtant, nous maman qui a voyagé et qui a mis au monde n'a pas réussi. On l'a dit. Mais elle qui vient dans la montagne. Ok, merci. Ok. Tu vas l'aimer. Fufu, là. Tu vas l'aimer, Fufu. Ok. Sur internet de PRDC, na wenzela pa takinga. Ndio ezala kuna et comment matériel de maternité. OK, ezala de ce kuna dans la maternité va déplacer combien. OK. Maman, kilo combien? Quoi kilo? Naida ndakala tana yelwanda le meko sema na ngafu kwa ngale beso awa kama na kwa kwa na sendi wala mwasa kana kunyo na ndio sema fufu awa kama mama
beaucoup de choses à déclarer. Maman, papa, tu as encore. Ah ouais? Non, mais je suis en train de regarder. Ah, tu as la vitrine. Eza na moto. Oko na pena ta bango moko les angolais mboka eza na ngo cultiver mboka na maza mboka ya makamba bien. Na côté net na ke wenza ya Congo za na ke wenza simba la kwa bu. Ah la vikinga basela na bango. Bien. To sisi na sio wenza papa to siko. Tout le monde est-ce que comment est-ce que papa takinga alamba tout le monde papa takinga ndenge alamba tosomani papa tosomba pétrole po omoni eza baprécaution po pas apamba na bino aparanga kokokenda moni encore courant kei pas ale pour remplacer bango na pétrole bango tosomba pétrole quelque part awa il y a la précaution quoi. Ah, ok. Ah, vous avez appelé avec ça pétrole? Oui, oui. Maman a recollé. Maman, il y a un mot. C'est pas que l'on a laissé la pétrole, que l'on a laissé la courant. C'est du pétrole. Tout ça, ma pétrole, pour précaution à prendre pour. Et ça va vraiment attendre sous courant qui est. Alors, il faut la précaution déjà. Pétrole, il y a des gens qui ont reçu à courant, qui ont reçu à pétrole. C'est la no gaz. C'est gaz. Gaz de longo de Sadiko, ok. Et ça, la gaz. Non, gaz. Il y a gaz qui m'a pas madame na courant mais gaz gaz est blanc à niveau de pera pour ça peut le sang danger quand ça va du camion protéger en haut c'est là gaz c'est bien mais il y a pendant les années mon moto on a ma moto non ma moto tu as vécu ça comme ça mon konza moto donc depuis ça on a ma moto comment entendre mon moto de Chris pour me sélectionner ma moto papa tout ce transport papa transport à quel ok très chantant on a toujours trop transport hein Jésus hey kitu mwezi unasinya tu mwana mtu kabina lingana na ngoti buka na msaka kade kiso buka na msaka depuis c'est na tout un mabela msapie tozo hasibo nda je te dis que moi vini atongo na moi vini makasi na eswa naita et bon tu as mis ma casse au sandé et puis moi ça fait du bien que boyebo la kinga ite na kolamba mais boye na mbongo na bino merci et ça nous va bien alors na mbongo de pesi na mbongo non chibo va jamais vraiment donc non c'est bien la vie toujours imité mais jamais vraiment avec grand boniste et ba libale de ba se ba yamba ba ngona ba pale mais etimbola ti kasa ko peut-être découvrir comme la biso petit et to komi là ça akawa et pas que ba ozwanga tanga pa itozongi ok yeah je fais dakika kuna ngapa yani kibuka na ba gymnastique mama papa va foutre
Combien? Qua c'è Franzella. Toconi. Depois me invitar um sedia. Não que uma pessoa minha mãe. Papai ele canal. Sede. Tukoni onda bumanga si maibanga mbote Mama ibanga. Au père, vous avez la répétition? Oui, la répétition. Ah, le lundi, la personne ne peut pas le lundi, c'est la répétition, oui. Ok. C'est le répéter, t'es mère. C'est trop répéter, Penza. Bon, vous avez d'abord l'amba. Alors là, on va te dire le quoi pour te répéter. C'est bon. Papa répétition. D'abord, vous allez pas se faire la répétition. Très cher de l'école d'essai, donc tu viens à Windsor, tu commis déjà dans Ndaku, patakinga s'est changé, parce que tu commis na tango patakinga alinga lambela biso. Nani fumbo na maïbu. Donc fumbo na maïbu, comme tu patakinga lambela biso fumbo na maïbu. Aïsi maman a bien aussi mbaté, m'ta rouillé, tête ou tu Windsor, yemoko asali Windsor. J'espère que bon mon n'est pas asali Windsor. Mais comprenez quand même que Windsor patakinga, ils ont demandé Windsor, mais là ça patakinga za moi mobile. Donc asali quand même Windsor, asali bilogo na ya olamba tout appelé patakinga akulamba. Papa, oko bande na yote. Ouais. On dirait là vraiment aussi quand on a deux commenter vous comprendre quand on a caca hein. On a caca donc je suis exact. Il a pour me les cas voilà ce qu'on est papa. Oyo za mayebo. Mayebo abinga matoi. Onde fufu. Oyo nde feuille de laurier. Folia de laurier. Oyo nde mungwa. Mungwa ngoyo tionga baba. Oyo nde litungulu kwa. Ya gayar. Oyo ai. Baba ai. Abeti ya libanga ai. Alio. La portugais to benga ngo alio. Ah. Bitungu na portugais to benga ngo cebola. Oyo olio. Onde fumbwa yende base. Fumbo la portugaise à la tête. Temeza bien na biso aba bien ngo bloka ba Congo. Ikabena ngo bloka ba Congo bata ba wija bambanza Congo. Bata ba kabinda fumbo ba benga ngo blo na ba. Ngo ba benga ngo bloka ka fumbo kaka. Mama ngoya. Elo goni tsikali awa. Oh. Wana pimenta. Pimenta. Sikoyo na kutia neno
na mai Maïbo. Maïbo. Ok. Toi, sur l'internet de l'école ABC, vous sentir. na tia on na mai na sani na mwa moke oyo bon moni Maïbo te ezalaka evimbaka alors funa tia mwa ndambo koso oti nyonso mobulu na kotia mwa ndambo kolamba yango je moke c'est vrai omona mwasi aza tolo na voyage ye etikali na bana sikoyo osa nini fo olamba nayebi te soki oyo ekoki comme ça fo mwa mai yango ezalaka na mai libela parce que ezwa oyo Maïbo oyo babengaka yango matoi ndenge eza wana bato bakolia bakanisa azolia poso ya mbisi Maïbo kombongo mystique Maïbo L'autre, le bois pas à Kinga. Je suis un peu de Zawa. De Noël, matin, au Talaka. na moi na koki bon atie Maïbo na biso tiango Ce qu'on veut ça, on dit. sikoyo na kotia yango na kati ya moto eza kotoka entre temps na sukala mpe fumbwa Soko autant on a monté to kandeni pour soko no Maïbo te Maïbo azana mabele. donc natie bonso natie ti etoki mwa moke na longo na po ezala na zelo mpona kobwaka mai wana mpona kofacilité po soki otila C'était pour na donc ça la boye otokisi yango mwa moke olongoli mai wana obwaki losokoli Maïbo ndo esangisi na voilà ok sikoyo totie Maïbo na moto yango wana ebali na moto voilà tozwi on a ce qu'on veut otoka mingi te fa toka mpena mingi te mpona komolaka mabele ya mpona ngwaka mabele to ya mwana rapide entre temps awa boyale tozwi efumbwa totie na mai ok kolamba ya esprit Maïbo eza na moto otie ya moto sikoyo nako mpona fumbwa na ngai po epesa c'est bon quoi ok po basi ya mona bango bayebi olamba te soki tolambaka mpona tongala banzete babiloko ya mystique po fumbolaka banzete mingi luka ngo mpena bien mo banzete ya makasa mosusu mpe ezalaka mibimba mama atekeli biso fumbo oyo aza motema makasi ado ondire sa apondoki banzete wana koluka mama oyo lokwa nzete esombi te mo likasi ofo ebwakama bwana makaka pamoyakela boyeki kwa mama banzete yakomona na monoko ya motu ya mabe te bon sikoyo asi naponi banzete sikoyo to nazwa fumbwa na ngai natia yango na elebanda biso basekaka biso mingi na basi soki ozolamba baninga pete na otala na tikeli kidiba na okoluba te na otala oyomosa mais ntango likota na libumu oyoka gu ya solo ya jetien ndenge eza na fumbwa pene oliama bien ok bato baolia fumbwa baamwa ebele mosusu ayine atsukaka dene minute ayeliaka fumbwa nde bayeni baopa bona répéto bango bakanisela histoire na émission normale bakutana na chance oyo Maïbanga akata po moto akolesa biso ayana bon wana poni fumbwa na ngai oyo boye totiango nano mwa pembeni po eya kobebisa sikoyo tozongisa na sani awa totia mai komisa tosukola fumbwa ok voilà kolamba ya elenge wana papa ninga suku afumbwa na ye to sur internet de l'école RDC na otune kutelo te na ye moko oexplike biso ndenge osala na omonaka nga mwene aloba ezakelo na fanzika natala papa aota mai na fumbwa suku afumbwa
pape mukenzi la patoshi so ezalaki awa ongoli abe opataki nga olamba mobosi Jean Chibwa ah Chibo je te donne na mutu no je te longoli makambo osala seulement ah Chibo ezala ati obali descendre ambazi top modèle kutaisenga bisanda loko kusali bino pataki ngefuna de bloka pataki nga wapi ambazi na mimi wapi bino ça va nazo nika fumbwa nika fumbwa parce que il faut lui amener propre ah Chibo ezala ati ouais fa ezala te longole kamelo zoya tukapia msuto olia ka loboko na ngai batembele ba rate biloko danser Benedict Sulambi Milkangenga bon sikoyo papa mutu mo abenga ngai Freddy Mavungu forme abenga bio sanda pesa ngwa numéro pa atakinga na epete so abenga kio ki abenga na mte abenga na mte c'est sûr que benga mena abengi te Freddy Mavungu forme senga pena nini numéro papa ah Freddy Mavungu forme abenga kingai abenga to soki na ye na bosa nako monde mo lebiango ibenga ke na Freddy moko to benga na tongwa wa avana kana pala wana makambo ya obongisela ngai nini ani coordonné mais wana benga wana ba boss Freddy Mavungu forme bazalaki na Xavier Lopez ouais Xavier Lopez Freddy Mavungu wala batu na ngati batu na nga Freddy Mavungu oda te Damas forme Xavier Lopez ta Damas ngo yango oyebi ga kama ole de kaki terara il fallait ça wa boda mais bon na va fumba nga na sukura pour la deuxième fois le tapo Hollanda bande ko mibali tanga na bande la kimia vous expliquer par quoi moi si moi était nga avana na série moko bonga moko boy moi cité tika moi ça voyage qui a ke Congo siko ko lia wa comme que faut de lire non habité je vais préparer na lamba avant pena bala nazali ko lamba ngamo siko de sukola sufuma pour la deuxième fois si manango to attaquer makambo susu oyo ça c'est bon est-ce que papa n'a pas profité de la salle dans Haïti hein oui aidez-la na salle dans Haïti c'est de papa sunga papa na salle dans Haïti bon sikoyo tokotia fumba na biso okoyeba ndenge na mai ya prêtre tokotia lorsque na kati ya nzungu oyo tokolambela yango fumba toma yeye ente na boule vieux verkis kia monga na bazola nzimbo vieux verkis bon tokotia fumba na biso na nzungu oyo tokolambela yango so sukoli yango fumba oyo elama kitoko bolia bafumba me oyo bomema lisolo esolo ngabe lokuyibangisa ngande mbinzu mayebu kasi mbayebu sote lokola esali bo ntango omona gu nango otikali mpe fanatike libela wana so ozoli yango obandi okanisa paatakinga sikoyo kata matungulu anatanga mayebu oyotoka kata matungulu mpo epesa gu ekateli matungulu paatakinga bino osakana danze arepresema na nzungu nzungu eyaki botekaki yango esa mosala nango olikrise oyebisa alete nzungu yango tokotekiselako nani mayebo bomela soya nakotuta parce que tomate na biso tomate fait tout ama bien parce que sikoyo otiana matungulu na kati ya fumbwa matungulu ekende kuna opesa mwa gu bon tozwi tomate tolandisi
oyo damasi moko grave papa yo okumisa bilono ayo mama tika nalamba nomona ngai nalamba fort asolo bapeti na ngai baleki na ngai wana na poto na lelo bazoseka nga bayebi vie kumolamba vie peti kolia badamasi ya balabala so mbosa esakani olambi ti ntango opesi gu omona yo soko bimie na nsima tikali kokata ndambo oyo sikoyo na kotia kibe na biso kibango mpe lipale awa bakoka bakata yo ousa lipale voilà kibe na biso yango totie na kati ya biloko kati ya fumbwa voilà totie kibe na biso na kati ya fumbwa bolandaka ndeko mibali sa ai mwa mbango bamama bamonaka pasi koka yo moko mocomprendre bamama bamonaka pasi mobali mpe kaka teti omona azwi yango kaka bosenga passe par baai banini alekotaka na moto elibumi ya koyeba sikoyo na kotia ai na nga totie ai moko esali mwa kiteti tie ai pemete biso tokoyeba mbuma sikoyo tokokata yango ndambu bokolanda biloko ekota awa po oya kosala erreur ye buleke oyo pilipili erreur poivron sikoyo tokei na mayebo na biso mayebo yango place na kodepo nsungu yango ezikisi nga naolongola so mayebo totia yango na basin wana bongo tosunga yango so malamu fozaka na babiloko bainstrument oyo nini bongo tala kolamba eyali liseki te bandeko na babisi mai ya pio awa na mayebo bongo na kotia yango awa mpona pase yango mayebo bandeko oyo nde ndenge kutu ndenge na sante na maboko bato bakolia yango oyo mawa troko sikoyo naopase na deuxième mai tosukoli bepele tia so na kati ya fumbwa voilà boyebaka sango ya kolamba nayebi te ngai sikoyo na mboka moko boye moto akosungwa te biloko akokoka mpe pasi okotuna babiloko oyo voilà sikoyo nazwi mwamba oyo ebongisaka fumbwa ke ebonga neti je fumbwa ke ebonga na ye fumbwa obandelongwa fumbwa oyo eza brut sikoyo ezokoma ya fumba mongo travaille mwamba oyo fona emeka wana ya bien mama asala mwamba chibo nabombeli parti moko ya bien ya nini parti moko ya bien nini ya totie mai na biso kolamba bien oyo basika mbalama mobali meilleur cuisinier du monde mobali wana pena boyebaka yango totie mai na kati ya fumbwa na biso ngai kolamba gu sikoyo ndenge totie mai wana totia sikoyo l'huile
totie l'huile tiko totie mungwa totia mungwa po munga mpe azalaka totia leka po totiaki na nini oyo totiaki cube tozwi esiko biloko na biso totie na moto voilà ok tozwi mofiniko tofiniki yango elubu ya bastar ya papataki bandeko sikoyo tozozela oyo mai tokotia mai ya nini mai ya fufu bongo nango jete 2 fois te totie mai na biso ya moto na fufu totie mai ya fufu na moto ok voilà bon sikoyo totie biloko na biso na moto finiki nzungu ya fufu voilà sikoyo tokozela résultat ok voilà feuille et puis on attend maintenant le résultat ok tozela résultat très cher internet hein ouais. ngana bino mpe awa donc nga sikoyo koyebangisaka mayibu wana te kobanga te kosepela lelo mpena okoya koyeba mpena ya bien binoka biso ya fumbo na mayibu ouais sikoyo totangano fumbo na biso na mo lokola epange misasolo moko ya bien tobaolango nano efumbo ya nzambe oyo nde fumbo elengi boye bandeko kasi te il faut ça différent na mwana mwasi na mwana mobali bongo sikoyo tonga kolongo na monoko sikoyo tokomi na ngambo ya fufu fufu na biso tokotia kuna mokili ye lilambeli mpe atakinga bando bakisa fufu voilà sikoyo mafuta totie wana sikoyo tokisi nzungu na biso ya fufu totia yango awa jete bon sikoyo tokobouge fufu na système nakanisi mokili ya boye papa kanga nzungu na makolo donc sikoyo nakangi yango nayaki na koya position parce que nga na mobali internet papa takinga olamba fufu mobali bokoto l'air grave le secret d'une star il est chez lui dans sa maison en train de préparer pour ses enfants, pour sa famille. Et quand il sort avec son véhicule, vous le voyez en train de balader, mais il vient de préparer le foufou chez lui dans la maison. Vous l'avez dit, et coquille à ce que la ballon est tellement mingi et beaucoup de ngai, alors si koyo tokokata yango, voilà. Ah, foufou, mon dieu, ça c'est quoi ça? Habitué de damas à danser, à ma panne, à bifter. Voilà, bien voté. Tout le monde résistant. Voilà. Bon. C'est quoi ton dos? Kata kinga kata fufu. Jean Chibochibwa bomoni mutu na washite longol. Ya funa biso peli sikoyo. Roko sango na ba invité. Ba non invité. Pour balia. Parce que nous avons des invités, et ceux qui ne sont pas invités sont venus pour manger du colère, d'où la biloko bendi bango. Bon, sikoyo to ba na fumba na biso. Total à ce que ça ait résultat. Na monde déjà à pour besoin la c'est bon avec un bon solo aux animaux. Sur internet, je vous dis que Fumbo Benza était si solo. Je ne m'attendais pas à yoka solo, je suis en Fumbo, mais Fumbo Benza était si solo. Donc pour dire que papa paye, aïe bien kolamba, on est bien pour avoir le fufu naïe. Moi on a le bien de commentaire té, on tout naïe paye et le roté. Donc on a tiqué, on s'en a mis ça, on s'en a mis beaucoup de gens dans la basse de la salle là. Donc pour avoir bien quand on va la fufu na ngazo, parce que on va la fufu na ngai. Quand on kata fufu naïe, bien que on kata fufu naïe. Mais papa me dit moi water. Non, le mec qui
Mais qui m'a noté pour y mais je vous dis que solo peut-être fumbo oh bon bah là c'est ma lambre oh formidable et solo hein ah non pardon mon m'a noté ok bon biloko na biso ebeli sikoyo tomema totia biloko na sani topesa baaki le droit balia bongo bajuge soki eza malamu to eza mabe sikoyo tokotia yango na sani tia na sani chega já chega voilà totia biloko na biso tampa yango yo non juda na oyo ok alors tomoni basani eti zebisa eleti toyosala misala nango sikoyo tomoni biloko na biso toke nango epa bakile droit oyo bakolia sikoyo. Très cher internet de l'école RDC, hein, biloko papa taking ebeli. Je vous dis que elubu ya bastar c'est non papa taking. Funga na mayebo c'est non papa taking. Balele le fufu ya papa taking à comprendre. Donc à moi mobile mais quand même l'accès sur la force na ye. Na ki moi mobile na l'accès sur ko landa lambi fungo na ba mbam fule lamba fungo lo papa te. Oh fungo tu musa ta ko ta fufu te mais fungo ni papa ba ebité. Mais papa lambeli biso fufu. Papa lambeli biso fungwa. Siko comme na tanga kolia. Donc ngasko ko bank sanga za mahebo. Mais na meka mwa ndambu de crise même ta kolia ngo penza ndeto yeba siko na bato za maibanga ba papa na mukandea ba mama bazalia wa donc biso nyonso to meka lo boka papa ta kinga to yeba. Bon appétit na biso nyonso. Merci. Bon ngai Molambi na zwana liboso bongo bino bale bongo bozwa turi ya mibale so bosisi bokeluka mai soki pa wapi papa bon ngai nakozwa fufu oyo bandeko kolia eloko mosusu yakawa bon papa Mukandeya papa mokena nzimi on a réserve parce que ça va nous la case bon pesa na maibanga papa ko sifufu yango mais lui tu me sauves na case bon on a dit on a dit non aider hein moi aussi je fais partie pero ça pero stika fufu wana pero stika fufu wana zo papa ça donne fois pété et il y a la fois pété ah oh ya et donc il m'a dit ouais deuxième go ah balia fufu au monde que chouer fufu na ngola bina ba fufu le dia fufu le dia fufu pena le dia fufu zo quand on ah bon balia ba fois pété ba ça na ba solo ba fois pété na ya o temo ikoi pata kinga lambi fufu na fumbo très cher internet je vous dis tous les gens se batia nga tellement beau bon papa akolia et puis bon allez bon appétit merci alors de bon akolia o bazuba liaka ok eza moto papa nga na omeka awa ouais ngam na ibalo meka nga ndemba o nga
Pas les motés. On dirait. Wow. Très cher internet de l'école de ce. Fumbo so il y a mon niveau pas de comme talent bien. Et ça tellement bien, tellement goût. D'abord un bel boyo qu'on appelle au lambaï. Eh, tu n'as pas l'aime tout là. Ça va, hein? Ça va. Parce que la lambi bien. On a la vie, on a eu bien. Parce que bateau, il y a tout le square vie moko. Donc, tu retournes à ta moi 3 personnes, hein? Déjà fumboa na maïgo. Fumboa 500 na maïgo. Terrible. Bien très cher internet de l'école RDC. Donc comme on déjà na suka penza émission na biso papa lambi bo moins to kedaki wenze to uti wenze to bo papa ndenga lambi et to nzosko la vie à moi ko na bateau bali ata moi 3 personnes hein. Ba exception ndenge ba yoki biloko papa takinga lambi. Biloko la mami na moi cité mais et lamba mi na mobali. Botard papa. Botard. Na expliquer bino te papa na mukande papa asalaka papa ya mukande ya ye tozani awa ye pa lie biloko mutu na etakinga alambi na seki Botard papa encore une fois ye po le biloko takinga acheter longol alambi ce que c'est yo ki biloko onde na yoki yango kitoko soki ezala yango kitoko tembe na tika ekana ebandeli loka na komi na suka c'est que asali musala na ya na sani pe ko le tiso sani mo penengo sani mo penengo bo tombo bana sani na sani ne yango aleli c'est-à-dire que ayoki biloko yango tellement bien yango asilisi nango siko lo bana ba takinga nini en tout cas on va dire à continuer ndengo wana jour soupe asala biso surprise ya bo et puis à expliquer biso la bakango penande ni comme ça un jour na robenge pe pa nanga a lambe pa nanga. OK, c'est bon. Très cher internet, des yeux à vie na pas la maman Ibanga. Na pas maman Ibanga. Bah ça c'est une bonne répétition lelo hein. Biso ba to bomé bon répétition lelo. D'abord nous sommes bon na ba sala tête papa takinga. Ba qui pena répétition, ba yé makambo lumute. Ba yé répétition, pas ta ngamo pa ebete to ça, ba bika to ça l'émission. Mais ebete to ça les logo. Maman Ibanga encore une fois Botard. Maman. Le pa takinga. Alambi. Ngakutu na koki le bloko ngoni so te ponga Samsung bloko le kate. De la Amerika fumbo papa ye moka bandolia. Je ne sais pas moi comment on a expliqué nous donner fumbo. Mais comme si on n'est pas attaqué à Kolamba fumbo bongo. C'est vraiment de l'éblo qu'on peut être tina suka. Master na moyena lo ba uteza to bige kamusinga. Ya solo. Ba boso na mo na vie na ngai tika l'histoire. Ya solo. Ndenga lambi fumbo na otune. Otune. Aleki na biso ba se bangisinga. Ya solo. Otune besoin papa na bo monesa. Na lambi teke ale zamba boso na kamwe. Ya solo. Donc je vais prendre le bosso. Mai bango oyemi sa papa ni. Ete félicitations patakinga. Ah non. Na tondi na le fufuti na suka. On de ça dans des tika. Mystique non la dame ta ki boga zate. Bata de maman. Maman le atelier am so lingala ko maman. Maman mimi. Bata la na biso abena portugais kota. Eza ngona ba portugais so kota. Na mimi portugais kota ate. Le ba biso na lingani mabso malembe maman. To le bena to pa atakinga lambi. Yem to le blo pa atakinga yo kyonde. En tout cas, c'est que singa na pe ko se ko ngape singa elengi po en tout cas ekamusinga ekamusinga vraiment la me biloko moko bengo stozo leke ezapinda fumba moko penza oni ona moko penza o sotina guelengi makasi. OK. Donc yezamba liboso te penza continuer ko lamba. Oh la crise disons auto ti fala même. Toi et moi-même cousin fumba qui non vaut la peine. Cuisiner non font bien gostoso, mas ele continua même sempre a cozinhar em casa. Aí é. Esse é uma mensagem que estou mandando consigo. Aí. Atenção, me escutaste, né? Ele anda fugir sempre, não cozinha, mas olha, esse fumba mesmo que ele cozinhou, bem gostoso, parece mesmo mulher mesmo que cozinhou, mas é homem.
tipo mesmo mulher, mas é homem, um fumba. Se fosse você mesmo aqui, você estivesse mesmo aqui no rua, ou te fazer mesmo um prato, te levar mesmo daí, você provar mesmo o fumba que cozinhou de tua irmã. A partir de hoje, meu irmão, ele vai iniciar de cozinhar. Ainda a partir de hoje, bata aqui foi quando eu lamba. Eu bata minha lamba fumba, mas eu termina bien. Tô sendo mesmo para attaquer na stelongo. La papa est vraiment bon avant de beaucoup, hein. Très cher internet de l'EcoRDC. Donc déjà vraiment à la fin de cette émission, hein, à la fin de cette, il y a Elubu. On va pas attaquer à saler les bisous, attaquer mais sauf fumba na maïbo. Et papa, on est au lamba wapi. Oh, mais ndenge na iko ko lamba, na ko lamba pa iti. Mais quand on est na liaka, nazoka guwa na bandesa ba recherche. Mais ko na okio na ko zongo wapi na bandesa ba recherche na ndenge na ngamoko. Na combiner na mekaka na secret mo comme ça bato azalaka te na meki boba fumbe pesi na obima tant na tina monoko na biso monoko tout vert donc wana ebandeli deuxième tour na ko sala na bino funa la mona sala la na deuxième tour fumbe bungi na kati ya nzungu na munga ba supu donc na landeli ka ba mwamba wana boma après qui dégâts il y a le troisième tour na confirmer est-ce que pour na nourriture préférée na fumba préféré pour ma fumba ya moni bande musunde basali wa pour moi di net kalibuna ba la ndela ngolobi. OK siko pesa conseil na ba ndiko mbele kula ba ngana ba fuma kamba lamba te conseil na pesa bango o ba ngana lamba te es erreur parce que toi en Europe o ma ba mundele ya moya tata mundele na mwasi mundele za la cuisine azolamba azolamba penda azolamba biloko donc azo et de moi si tant moi ça santé bien tonité c'est comme ça on peut savoir que ko rappel ko lamba. OK parce que quand moi si tu alambaka yo ko faire ba ozela ba makamuno surtout moi ça za lango mayele ba ndenge ko yoba ko sala exactement tout ça la permanent ko lamba mais ils ont la circonstance mais on peut aussi pour l'âme. OK alors pour baksa suma muke na habité boulot mutation c'est un grand boliste Jean Chibo bois yama ba kona ya en tout cas Jean Chibo mais na bombe le parti na balaka kio ti décembre wa kutango bombe na arca merci bambote pesi na banani na pesi mbeze na famille na ngana wale kina bana na poto mbeze na pa Jean Chibo mbeze na ngai pa ya Sasa na Allemagne mbeze na pa ya fondation Obango mbeze na pa Manani mbeze na pa bandeko nyonso mbeze na ba na epa Yolande le kina na Congo mbeze na pa papa Katund papa Sébastien na bokilo na ngai mbeze na ngai na bandimi nyonso ya liloba mokinomba mbote munene et pas prophète Condé pour Dominique na mama Safara. OK, merci beaucoup. Très cher internet de l'EcoRDC, déjà à la fin de cette émission, moi je tiens à saluer premièrement mon boss, le Jean Chibo et Africain, je te salue. Mes big salutations à Pape Théo Mukendi la Patoche, Cédric Agostino Nteka, na PCO Bambote Bena de Chris Nimi, Batno sur EcoRDC, na bossa nite Benedict Sulami Mil Kangenga, Famingenga Mobimba, ne la moulu na PCO Bambote Bena Joli Mukuna, Bambote Bena Thierry, na PCO Bambote Bele, na bino no sa bolunga rabiso, na bino nyos bat bolunga ka EcoRDC na pesino ambote Mado Mutoto Yvette mama Yvette Ngunu ya Georges Ngenga maman na peso ambote bela ma fait Henriette li fait bolamba yale bo pembe bo faya je salue maman limisa na kata yo na pesi mbe de pa ya Freddy Mavungu forme na Xavier Lopez ni Samboka Bizi Mboka Xavier Lopez je me reyebi mais de causer na suka kana kitana jeep wale bana garde na garde Freddy Mavungu forme papa pesa na numéro numéro de réalité plus 244 932 144 846 plus 244 932 144 846 voilà donc pesa na pe mbote na mutu moko muni Pape Théo Mukendi la Patoche
pape mokendi la patoche bambote na trop eudé patakinga jete longol imonoyo imonoyo